tangwa molimo, tangwa mafuta, tangwa bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, journal longa na mona yo. Sembola loboko, journal lelo na mona yo. Balandi ya chaîne abiso, océan du Congo, bisika bozali bino nyonso, o mabota mabino mbote mbote mbote, wabino molobeli, sango mokonzi, révérend Didier Lompinga, yeyo azongi sima ya maladi mukeko tungisa nzoto e tozongi natina mission na biso to sambela elongo. Bien-aimé dans le Seigneur, bisika bozali nzambe alola a pambola bino. Viba makambu nyonso ezoleka na monde. Tozanga ki likambo koloba parce que soki nzamba tiete loko koloba moyo lobeza te po eza ko bebisa bato. Dieu nous a fait grâce, il a repris sa mission message moko. Le verset moko biblique qui mibale clé, to meka ko partager ensemble dans le monde entier. Ya bande ko nyonso balanda kabiso. Lelo tozo partager premier verset, on kola chaki na motema to meka pe ko exploiter pendant quelques minutes. Exode chapitre 14 verset nango 15e. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maloba Oyo, après avoir koyoka, mokonza mboka ya Congo, koloba ke pendant 4 semaines, bakilti ezalate, babar, baterias, makamunyoso, pour la mesure moko préventif, par rapport à maladie oyo ezingi mokili mobimba. On était là comme des sages. Toyoka makambo. Nous bénissons Dieu par rapport à makambo azosala. Mais tovandi nzamba yeko changa malobo na mutema. Alingi batu bo yoka maloba oyo malamu. Tabalobina loba maloba oyo. Israël na kati en Égypte. Tangu bazo bima na boum. Ba komi liboso ya mer rouge. Falo place azalaki sima kozwa 10e plaie ya kufa ya ba premier ne nyonso na ya ba nyama. A comprendre que no Israël bazu délivrance bakei. Alandi bangomba na kan oyo bazalaki ko campe place bazalaki falo pe yena ba shag na batu nyonso. Israël tangu batali sima ba moni mampinga ya falo bazo ya bandeko na ngai babandi olela babandi oganga. Moïse fait ko tika biso na Egypte makamto ebisa ko yango kuna biloko ezali kuna boye kuna boye kuna boye kuna bukuna. Moïse a dit phrase oyo epesa batu nyonso sengo. Alors les Égyptiens que vous voyez maintenant vous ne les verrez plus jamais. Mengana yeko lobela makamot la yeko lobela onkola chela mutema. Moïse, Moïse, pourquoi s'écrit? Peuple de Dieu, partout au monde, on va comprendre l'élo moutounion sans ganga. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pourquoi s'écrit? Même Naba Nzambe. Tozo ganga. Tozo ganga poani. Parce que problème bon quoi y est libiso. La Bible me permet de vous dire ceci. Au jour du bonheur, soyez heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Na moment où le monde entier, mokili mobimba, bazolela,
batu nyonso confondi ba chrétien ba religieux nyonso makamu nyonso batu bazolela mais à un moment oyo bana na nzambe il faut pas balela, il faut bazala serein et ba vanda ba réfléchir. Est-il que Dieu peut abandonner son peuple comme ça? Quel est ce Dieu qui peut abandonner son peuple? Na mutema na poser yo question de quoi nanga. Pourquoi s'écrit na tango? Pona nini kolela pe ko ganga na tango? Parce que ça na virus moko et ko ravager mokili et yo il faut lela. Israël devant mer rouge, ba ebite ndenge nini ba ko sala po ba katisa ba kota désert, ba yebite. Tout un peuple ba gangi. Ah, Toko Salanini, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Nakat la monde. Tout le monde dit Tozoganga. Nangayo, Nazoganga. Coronavirus. Oui, la maladie existe bel et bien. Mais nous avons quelqu'un qui est au-dessus de la maladie. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Il m'a envoyé de vous dire. Pourquoi s'écrit? Cessez de crier. Et à un moment, tous à la serein. Serons ensemble. Bien aimé. Navandi tangu. Koloazo. Changa malobo na mutema. Na ebike mutako yokanga zate. Ngai motopamba oyo. Koloko pesa nga maele akola kisake. Na organisation nyonso tous les lo oyo. Bazol kelo karosala. Le diable na moment oyo na ba pays pauvre na ba pays riche aye ko ça la stratégie moko po aboma batu. Boko comprendre que na makambo yo ba fondation ezalaka ekobime belé fondation ba musicien, fondation ba footballeur, fondation ba tuboy, fondation ba tuboy o bazo pesa ba don pour na ba peuple vulnérable nyoka nyoso wana ezande po bazwa makila ya batu. C'est ce que le diable est en train de faire. Nathan au coronavirus, le diable a multiplié mes forts. Église, au lieu de vendre à ton kanisa, tu es banni comme ça. Église a comme au ganga. Quand le diable se prépare, pas bando ça badon. N'a pas peuple démuni. Vous savez, il y a un adage qui nous dit ceci: le ventre enfamé n'a point d'oreille. C'est le moment où le diable a multiplié mes forts. Le quoi la peuple toza nanzala, le quoi na Congo nzaleza, le quoi na Afrique nzaleza, ba kamati ba fondation ba musicien païen, ba fondation ba tout païen, ba bimisi batu. Eza stratégie satanique pour ba pesa batu wana biloko balia, ba zwa bango. Et c'est le moment où l'église, il faut battre les mapoba loba. C'est le moment où l'église, beaucoup talaka message oyo, un jour. Vous n'avez pas crié quand le prophète l'a parlé que mois de mars est à moi à Moboulou. Il y a des associations satanico diaboliques. Bazo sangana déjà. Bazo pesaka bambongo. Lobi okomona bango baye na RDC. Baye na ngaba matete yolo lemba kimbanseke ba luka ba culture ezalaka ya pasi ba kepesa bango biloko wana pendant ces 30 jours oyo batu ya observation nyonso po bazwa milimo batu. Mais l'église de Dieu, quand le monde crie, l'église ne peut pas crier. Quand le monde crie, l'église ne peut pas crier. Quand l'église de Dieu est bébakate, nous avons la tête, c'est Jésus-Christ. C'est le moment où il faut tous aller ensemble. C'est-à-dire dans la prière. Vagons-nous dans la prière. Parce que le moment est tellement difficile. Mais il y a une distraction. Il y a Koganga. Où est l'église? Pourquoi s'écrit l'église de Dieu? Je vous exhorte, mes bien-aimés. Et c'est un moment où Ganga. Et c'est un moment où vous êtes serein. Moment qu'on réfléchit. Pourquoi malheur oh? Tozonge pas ensemble.
tozonge pa nzambe. Tozonge pa nzambe. S'il y a un juste qui crie, l'Éternel Dieu a exaucé le sambo juste. Et lui était resté le seul prophète en Israël. Il y avait 450 dieux de Baal, 400 dieux d'Astarté. 850 contre Élie seul. Mais quand Élie avait crié, Dieu s'est manifesté. Dieu m'a envoyé pour nous dire, peuple de Dieu, cessons de crier pour le coronavirus. Tu as dit que ça existe. Ayez ma casse, mais cessons de crier. Maintenant, oh, bazaba nanzambe. Bazonge panzam. Bible, vous êtes réunis 2 ou 3, mon nom, je suis au milieu de vous. Ataba lobito sangana 20 personnes. Mais toi, ta femme et ton fils, toi, ta femme et tes enfants, dans votre maison, vous pouvez prier. Place Bossarani Balé, Boko bon de l'Anzambe. Et ça, moment auto bon de l'Anzambe. Cherchons plus la volonté de Dieu que tout tika ko ganga ganga. Parce que le monde est satanico-diabolique. Baza qu'on s'organise pour détruire les peuples. Bisoba l'Anzambe. Tout Sarami Balé, Missa tout place aux arts. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Bande kolanga balanda ngai. Bande kolanga tozana WhatsApp. Tom multiplier l'isusu. To multiplier l'isusu, to bengana, to sambela pona makambo. To sambela pona makambo. Le ventre enfamé n'a point d'oreille. Je vous ai apporté cette parole. Yakoba, pourquoi s'écrit? Dieu m'a mis ça au cœur. Yakoye bisayo. Ce n'est pas le moment yakoganga, mais c'est le moment yakozala serein. Ce n'est pas un moment à cause de la distraction. Il y a que loba. Non. Et ça, mes mots préventifs pour Nabiso. Corona est cause mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous avons un Dieu. Azalikolo Agnoso. Souvenez-vous de la Bible, il y avait une dame. Abebise Mbongona Minganga. Tout ce que on met sa sala et quoi porter et l'oko ya malonga te so ki nzamba lobite. Les médecins seuls, mais c'est l'Éternel qui guérit. La guérison de corona, ça s'appelle Jésus-Christ. La guérison de corona, ça s'appelle Jésus-Christ. So ki mutubisi kozali, balobito sangana 20 personnes te, boko sangana 3 4. Olia ko lobaka. Mais c'est le moment bon amis balé misatu. Bon samela l'église, écoutez-moi. C'est le moment qu'on soit ma stratégie. Tant ou persécution et yaki na katina Jérusalem. Persécution contre l'église. Ba porte ba lobaka tende loto loba. Mais ba ça qui l'église à maison. L'église à maison, c'est le temps que tout ça l'église à maison. Je vous ai apporté la nouvelle que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi s'écrit? Ce n'est plus le moment de crier, mais c'est le moment d'être ensemble. Tout sambela, chacun d'ici Kazali. Ah, nalobande mukonzi moko mboka moko lobaki. Boba lia makasu, balia makasu. Boba melaka ntsamba, ba mela ntsamba. Awa, ezota likambu ya religion ya kiltibote, mais celui qui sait qu'il prie, celui qui sait qu'il prie, abonde la nzambe. Abonde la nzambe, abonde la nzambe. Abonde la nzambe, abonde la nzambe. Que mon Dieu vous bénisse. Tendre Père, merci pour Zanzambe. Tendre Père, merci pour za papa. Na lâché message au tchaki na motema na ngai nzambe pour na peuple na yo. C'est toi seul Dieu. Ozali kolona maladi nyoso. Corona ou pas corona, okotika la kaka nzambe. D'abord, Nzambe likolo vandi ne sengono mutako funda yo azate. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est de la volonté du Très-Haut que viennent toutes les choses. Les mots et les biens. Nous, tes enfants, toye komi kitsa na volonté na homme. Tozobela yo nzambo za la papa. Maloba nyonso le diable azocha pona kwa ko détruire peuple na yo. Ba association nyonso azosala pona kwa ko détruire libota no eza musika. J'ai pris enfin que nzambe volonté no kokisama na peuple. Le corona n'est pas plus fort que Jésus. Le corona n'est pas plus fort que toi notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Zala nzambe. Malobo eza na kat la vie na biso na kombo na Yesu Christou. Amen. Bien-aimé, numéro nangé koleka wana oche code RDC 09 98 74 29 07. Benga biso nzamba kozanga te ko pambola yo. Nazo pambola ingénieur nangai Paul Ilunga, le grand maître
yende tango komona ngana bilili c'est lui mwana mukeme mayele koleka mikolo nzambe apambola biso bayo